mbote na bino soto bo sepelaka makasi na site bino boyebi eza www.clebois.com eza surtout les sous Freddy Akimbe Doli Lorea Bota ba chéri Kalita Bajo olelo amemeli bino moi débat moko boye débat waneza sans tabou pourquoi tu dis sans tabou parce que tokoloba nyonso to tokoloba so eza loboko so eza lokolo so eza mutu ou bien suki bani banini ngala on préféré ming ezala moins de 18 ans botala vraiment makambo te parce que talarara tout ça moins belé de la nation, tonton Bandalom invisible, Papi Gen, Pichu Mangaya, chéri à qualité, na man Emporio, garçon slim, Omba Poton, Obino Sotou Boyebi, Oyoto sur la moi makambo à vérité. Que vous vivez car à l'international déjà Oyebi, Maramango Nezo Kene, mais Nazanga Morote, Nazana, concert Nangai, Omba Potongo, la valeur ajoutée, Boni Omba. Oui, bien Freddy, merci beaucoup Freddy, merci Nabaton Swalandi Bisso, au bazo Zui Bakou, il y a autant de www.clebois.com de la nation Tonton Banda. Merci beaucoup à toi 001 Abé Akimi Mingi, Pichu Mangaya, Herman Amporio, Patrick Yenga, Motonanzambe, Yomope Freddy Akimbe. Vraiment, merci beaucoup parce que vous avez Bisso, au Barak, il y a sans tabou. Vraiment, Balimbi Bisso, tu sais, les Moutou, Olimbi Bisso, parce que tu mets ça dans le bangote, mais tu éduques à masse. Il faut éduquer dans le domaine, surtout, structure familiale. Faillite trop, surtout dans ma rambo, tu as calamité tout à l'heure à travers le micro de Freddy Akimbe. Voilà, quand tu as bien ok, tu as pour l'air de l'obakena au vagin, tu as vagin. L'air de l'oba au pénis, tu as pénis. L'air de l'oba aux fesses, les comédies, les tungula, le bac que ça sous Facebook, tu as fesses. Mais l'autre, tu as le tungu, tu as papa Henri, Mobala Lulendo, Onio. Oui, ça va, Freddy Akimbe. Calais. Nazali. Todo bossé toujours. Et là, inspiré dans l'élo, ils ont vieux lapin. Il y a un inspiré ce soir. Na zuka moi sujet moi et loko les carana vieux lapin. Mutu déjà sur bala na yo, tu ko bandaka mbamoko. Mutu yo bala déjà. Au Bali, aux Anambali, on a parlé, mais qu'est-ce qui se fait que Moutoumoro Boué, Amélaraba Lapin, et donc Achaka Bankoro, Achaka Bamongombo, Tingi, Bamwamba, Banyon, surtout, tout banano, na Omapoto Moutosa, moi si, Nini Ango, Izara, Moubali, Soso, Chiba Biloko, et ça a différence nandenge mobali aza naturel acha iloko tena mobali acha iloko bon différence ni ça là bon Freddy Akimbe ngana nous assistant na iloko on a été tant que moi si et ne retour ba bani na moi si non yo ebane ni tamso ba chila rope loko wana yo ebane mobali na rotina na ngote Freddy s'il te plaît mais na yebi que na assistant na matanga ya mama moko akufa na yango Izaki ana kitambo na vie province Kinshasa na kitambo Izaki confrère moko Thierry Diawa à sa émission ces années là on a atteint à benganga à propos ya nini comment on dit encore ezama poussière mo première fois pena monango ezaka quoi tumbaku nge maman moi 55 ans anobi mana garçon moi 35 ans ils sortaient ensemble na maman wana zali na couple maman aza veuve aza mère de 5 enfants moi na liboso aza 37 aza kutu mukolo ya garçon wana Babi Marana garçon wana maman voyage à Dubaï, ba Chine. Maman voyage moi kendaka a Oumelaka. Histoire vraie. A Oumelaka ça 2 semaines à voyage wana et copain na ye 35 ans wana garçon wana a Silika qui comment ko Oumela bongo boye boye ba na téléphone à Silika. Jour maman on voyage à ya les garçons amena ba Tibo. Ainsi maman on a tout coûté les places ba coûté à l'hôtel ba coûté na garçon on a petit ami na ye. Ba kena hôtel garçon jona zali na nkoro tsatiaki. À part ba Tibo melaki. Et les garçons wana a coucher maman wana ndenge basala d'habitude hôtel na basi bayeba bango bado sa rapport sexuel babeti biloko mama wana akali so to mama wana akali ano sa ba gemissement moko ya neti ya pasi so garçon zo kasaka ke mama zo gemir na nenga senti bado mama zo kende pe me yo kende bu mama na kufa garçon taka bimisi peni na ye a bouger mais on a maman bouger sur table pe mes souté à cause sanité na réception bibi na réception est-ce que on a moni azabet na kezo taxi et kuina aziza libela bata réceptionniste ba moni que oh mais neni réceptionniste ba moni que non a oumeli ba ke na chambre bon maman na nu maman 5 nu déjà ba ke no hôpital beaucoup boyene bembe
et ezaki problème bana quartier ne babenga sko Thierry dia en émission na yeke non boya boya quoi si c'est le mot et c'est événement moi ça Thierry dia akenda a cette longue émission na benga na zaki comme invité et après émission on ezaki jour enterrement maman wana tokenda tikitambo Freddy na mona maman corps maman wana ba tombola ba okene cimetière bana na abattu baza déjà ba faire déjà des pères depuis déjà 5 ans papa bra kufa maman bra kufa ce qu'on a mort o ba écoute maman bon hôtel nu azaki likolo ya petite amie na ya 35 ans donc ezablo au mot et ça la maman différence des Africains parce que ceux qui sentiment normal maman nga kufate donc bato batira ngo ba yebi neni basala raizara loko ba di expliquer ba bien quoi formule pour dans une émission na mutabia eza quoi formule ozo ka sous sexe na oté atozo pénétrer moi si neni moi ça zo gémi ata 10 fois mais yo pénis na yo et là la té donc ozo sentir pe sous pénis na oté yo mo pe mon mbali pe o vexé donc si donc mon na niveau que non moi si a komi kao ndo yo mo bimi soki ba efsa randeni so po ba lembisa ngo na yebi pété wa c'est maintenant à papa Henri so ka c'est là on a ko expliquer biso mais wana vraiment sans blague vraiment bablo kongo na ebité papa Henri na ebi peut-être yopé au so meka déjà biloko wana nake osa naturel osala ngo neni nake oche loko babiloko wana o santaka ndeni. D'abord Freddy likambo ya rapport ezara problème ya mutu rapport eza problème ya mutu. D'abord, il faut bien manger avant peut-être y a aussi le rapport sexuel. Et puis deuxièmement, il faut mutu na yo eza en assiette nango eza na place pour que permettre yo évoluer. Parce que rapport est le kaka distraction té. So ka mutu eza na problème, tous en a ba calcul belé, aux en a ba problème sérieux en tout cas au salango comme il faut té. Na repère exemple moi ya muki arrivaka, tant sous boza ba chéri. Bon ça la rapport qui par place té hein. Tant que mon éthique à femme nous bonne nzela bana couleur maman mon lilo talobi ki bato ba oyate to beta mo lo mo boya moins rapide que to kabwana bo beti ya rapide femme on la satisfaite et puis vous a satisfait bo kaboni yake so pe bo vandi ki bona kata chambre pena ki bo fandi tout ça la rapport na kimia bo rose attend soit à 30 minutes en sous 1 heure du temps et dépendre quand na binonding bolinga ke bo savourer en sur le plan ya bankoro wana bon pour moi ça n'a jamais été. Non, on a ça langoté. Mais et là au mauto loba et si arriva que na fanina mimoko azo relaté les solo qui y a utilisé ngo. Donc c'est un homme marié aibi fille moro na quartier ke babi mana est-ce que tellement fiant azaki mon nene yaza muke abino mo so na keka buna bunda bongo na okokate. Il faut na lokakena chankoro. Achankoro na e akimi potalibo. Akimi potalibo muti. Mais faut bonga mat papa. Faut la chauffeur à grand car faut oyer ba. Oma, grand car le roi Babino répond mais on faut un bon chauffeur, un bon conducteur. N'importe qui a mes maraoté. Ce que nous ratalga habité font la bonne ma peine bien. Attends corona ne batara pendant la journée ni ba on ma bine ba utiliser rango ni ka toka masolo que non tu moi sachet et fanina noe kota na noe cha dans manyo e kuba na mai potanga o chamwe ka ukabie. Na poko vers 23h ba fouti chambre banda ki ko bomana nande ko moi si banda 23h 5h à tongo a éjaculé attaque kumoroti. Ce que yema zoli aole la bini na zoki gros mobimbe zoki ngai et puis c'est razoli là ko même pas au chocolaté. T'as le niveau. Donc moi je préfère mieux risquer maladie. Bien sûr que oui. VIH maladie sexuellement transmissible facilement par rapport au yozoki moi c'est pas zoki. Donc c'est que c'est le homo rapport sexuel c'est le homo Freddy Kimbe et le homo est naturel. Et le homo en papa ya autre c'est le homo na mutu e utaka na mutu pe mai na bino mibale e utaka na cerveau po ebima e ya na mukongo tie bimi e côté pas moi si. Donc c'est le homo oyo ata biso basi to sala ni ezali ka moi mutu okoza stressé aussi pour moi au cas où tu pas mutu mais non ata stressé au kokanete donc et outra na mutu yo au cas que a ote pas mbanda ou so mobile pe sumi mobile bobala je suis fatigué yo kasaka te otu ko sala moi non et ça no stress parce que outra na mutu donc biso ba congolais biso ba africain surtout biso bini ba noir tout le monde ils ont ba sexe le monde tient ko même ba msu pe ils sont moi si on ndako au motiele yango vraiment c'est pas normal. Ngana lo babo papa sikoyo po na salle débat na préféré ki moi ça zambala zapo tout décortiquer na moi ba bloc en mken mibali misusu ba comment linga sima misusu ba linga liboso liboso na sima différence ni ça différence c'est ali parce que liboso eza eloko eza naturel
nzambe tango afandi a créé moi si a salié a piaké liboso parce que mobali a savouré eloko ya kitoko. D'abord sima ezana musala nango. Sima eza pona osangana nango. Soba ba ke sima wana soko meki me okokufa. Eza ngaso na za mwana moi si mobala ye alingi kaka ke na sima wana na comprendre directement que aza mutaba science. Il y a normalité parce que en réalité liboso eza na gumoko dans la sima érotique à la cause la tête mokilo erokufara. Gu ezara liboso na sima na éviter to trouver ondeni. Timo kilero kufa maramwana donc elenge ya kana liboso na sima érotique à la cause la tête. Oui que mambo ya liboso na sima da oui que komi pena elo mo fréquent na ba couple pe na ba ki amitié musu ekoma. Nenge papa ga bon isko mubali. Moi si on va na bana na so basi nyonso bona ba poto bo partout même na Kinshasa a so même mobali azo senga yo sima saka liboso ne poli oui po liboso na sentiment mon papa oto do loba saka moi sinon so la niar bien te yo tata so yo ba mikono na la sima jamais jaja ba bekate non ni on ni parce que c'est aux amuta ya franc-maçonnerie mutaba science parce que si mawana obi oh nzaba masana ngo eloko en plus c'est biblique et ça péché to lo ba yo sukola bien et makasi Félika ne lo ngezani esina ngezani vraiment na tous les rapports na ebate na ebapé parce que omba oza raison omonika nenge longezali natoka nzembo mo national to yemba awa alobi tango zo bongisa elongi ozo maquiller elongi no pour que ozala kitoko ozala angélique il faut bon saper bizali na yo ya ndenge moko na sexe na yo il faut revoir ou arranger très bien parce que oyebi ki ezana muto akoluka koya wana il faut que lo mo kitoko so ezana ba odeur ya bien te za propreté yebsanga muto sa vraiment kitoko ndeni biso vous terminer bo toka trop c'est donc ngapele wana toka mingi so biso bata mifuza pena tona yo et puis ça moko ba sola ki puka eh voilà ya bango faut pena moi si ya munene surtout faut pena tona yo neti ngapela saka pa somo bimba somo bimba pena pona ka yango pa mai ne kena na Congo papa mai ya passion mai place na za mai place na za mai kena pa obali akamo senga yo mwasi ndeko nanga mwasi sima saka liboso no il faut au luka po ça pas traiter c'est ça obi inspirer obi pepe na bien parce que on a mai ya tiede mai ya moto be mai ya pompe ka moni mai neza bon mai kwa nzamba salara moni mai pompe na bisoka oka ya robinet kaka o tiano so ba bitete ba maman so ba kala ba télévision côté bitiate ba tia ba tisa ba fi ba ni su ba fi a poto ba mate ba biloko ba usina ba mbongo ana kin koli na DHL tala mifuka ba koli ekele kwa envelope ba utina koli na courrier maintenant on est biloko bingala kasa la kati ba nini ba ai ba pipele ba mungwa mais eloko eleki mai ya robinet ezati pe mai wala pelo sokolo pelo super la tana yo penzo sokolo yo moko sa di pena musapi na yo e kota esute bo eskizeka pour émission final ga lobisa ba msusu mai na ngeza na ba produit chimique ya entam se permettre rater ba mai ya bandeko bazan la poto te ba mai na biso nde ya moi ba mai ba microbe belé omoni akimbe nana lobelo moko d'abord omoni na kinde tozaboye kana ignorance oyo tokola nango lelo toloba ba mai peut-être oyo topesa netinga biso kola nanga ko na kitambo mai loko a 30 mai loko a 32 mai loko a 32 les nani ba manso ba 50 ba 30 le mabala ba boya ba rote fidélité makali mai ezai ndeni biso to mota na mutu mai ya jizo ko maso ndeni non ya to ba mibali ba biso ba zo déconner liko bichacha osu germon so ni obi produit ba seni na germon wana obi produit ni ba seni nango détol obi produit ni ba seni nango ko ngao désinfecter mais obi bomine omi bomi zo produit tena ilamba teka tela tissu ilamba bo omona couleur ya tissu ekoma parce que comment faut na vagin na yo ba mama biso akala ba vala ba 50 na mabala ba 40 na mabala ba sela mai ba ba germain lona te wana makamwana o malobi vraiment a dégriner ba entreprise orientée malobi ga vérité des armées na tout na bino pedika mususu na nazo tout na mais il y a débat lelo ba église à lelo et comment un système que ce beaux copains copines beaucoup passer rapporter il faut poser la team ko beaucoup balana parce que mboka na biso pe mama ko balana et comment passe comment donc il faut au bon moment tout pose là oyo okene ko bala na ebité ya moni ba divorce ça m'a trop fouedi ya moni ba jeune marié mingi ba les autres ça m'a souté. C'est ça que vous voyez, 2 ans, 3 ans, même pas 2 ans, même pas une année, il y a mariage est commis
ekufi nango te mais bozala mino ki mwasi na bwana mino ndako mabo divorce te mais mobali ozo consommer su mobali na ote pona nini pona ba biloko wana boye ko bozo yebana bozo attendre ko yebana te bobala ni mba moko pressé pe ba église bezo sa batu mobala comme na chaud neni na bala mwasi na bala mwasi na tango bala bebu mbeto ya important un Freddy très important masoto obeta o mbetu soki base moi c'est aibi masula mbetu te même te lungu no za kitoko le bo mona boy même français de za ndenge ni bana a ya luvanium Freddy so mbetu ya bien te ma trop so moi c'est ko sanju tout te so ba ser wana ba pasteur de église to boyete za bien ko bibliquement ba bi que non ko yeba non to moi c'était obala mais soki na bali yo e na sima na mbetu sem na masote ba mama église bo encadrer na mino jeunesse na mino bien te bana na mino ba ibina ba mbetu te ba ibina welo mutu akwa bon so ça c'est qui divorce pasteur moninga mabe mona mabende nana baxelo moko le mal les allons la carte de l'église des années d'abord Bible c'est autre chose on comprend libala aussi c'est autre chose dans sens ni oui c'est bien tant au balani totam samana na spiritualité là on peut pas refuser mais le mal les alliés tant bokangi bato bozo apprendre bango que peut-être le rapport avant le mariage c'est mauvais. Bien sûr, on ne peut pas refuser parce que ils ont bibliquement parlant. Tokobo yangote. Mais le mal les années tant bozo le bango bongo bozo apprendre bango nzoto te. Bozo bosana que après kolongo na makambu ya église. Toko respecter ba principe église qui est basalité ba ko bala na temps ba royas ko comme likambu ya mbeto ya chambre bible ya te pasteur ya te mama kinganda ya te ba osuka ndeni. Et comme il y a problème et comme que mobali lobia comme obima moi ça ngaza bien te mobali ngaza bien te na mbeto mais ce qui bo apprenait bango que les rapports avant le mariage c'est mauvais et puis bolaki bango souke tango boko banda tala ba évoluera boui moi s'il faut bongama ozala bo pona mobali fa kuto boui à découvrir o ayeba oyo et ozala bien ba étape wana ba to ba oyeba ngote yango lelo mona hypocrisie mingi lelo va na kati église Freddy hypocrisie à 100% et dans la carte église na kati ba couple mingo baza ba chrétien basi ba lemba na ba bayana mais ba banga ka nini mokili golo bato bato ba sala ni ba mibatami mais nga pour na préféré na bango oui le rapport avant le mariage c'est mauvais mais quelque part on va trouver on bien moi je préfère mieux na yeba moi sinanga avant que to comme nenda komoko oso yeba déjà moi sinon mais Freddy mon tour on vivre na il faut na yeba Nabi faut na yeba avant que to comme nenda komoko mais il faut to sangana na ye on comprend to sangana inde to bana terme ya argo que to do bananina to do banina ye pona yeba bien na ba bêtise bas nabi argo moni moko dobé bato ba yeba mot dobé et ça français c'est un mot français dobé na vrai français sur le côté na dictionnaire et ça le quoi kotonga on comprend donc vous êtes en train de me dober dobo tongangai mais ce qu'on a terme moko kinoiserique comme ça on le quoi momoro sur le plan il y a rapport sexuel que aux autres dobenga le quoi que na okata mutu moko beto peut-être na santo sangana na sens moko bongo mo dobe za bêtise mais na bien ko tu na nous papa na bolingo na sexe nini ya liboso. Oui, bolingo ezaka liboso parce que Dieu est amour. Mais pour moi, na mona ka quoi eza sexe. Pour nanga. Na mona sexe c'est la première position. Pourquoi? Parce que l'autre monde en a ba couple mingi bazan ba mes attentes sur le plan peut-être il y a sexe. Ba débuter bien na bolingo. Ba débuter qui bien. Ba va évoluer. Est-ce que tant est comique ba découvrir sexe, ba mona qui faille peut-être pas moi c'est pas ya mobali. Moi ça vendre ligner sur les balaté. Parce que notre monde a couple moro ba sali 7 ans de fiançailles. Jour babalani et comme quelque quoi nuit de noces. Moi ça dit que to comme comment frère ça vrai mbal ngai. Era osukula papa to ke na du to skula sombali mbali ote yo sukula na skula après. Moi ça bi boyo ke banda na okasi. Mobala côté douche à se baigner, à s'arranger très bien zonga côté na ta chambre. Moi ça qui à côté douche ton abimi ne nu banana douche tiens na côté na chambre ko tomba la lina kilota jean. Oh papa ola li boendenge nini. Ngana na posa fona savourer. Oh non. Naza fatigué, en tout cas aujourd'hui, et vous permettre on peut faire ça même demain. Oh, demain comment? Aux gens mobile nangai, n'a vendu pendant tant moulai, le lot fona savourer mobile la lingité. Balali lobby, idem, lobby kuna, vas-y une semaine va coucher raté. Moi ça tombe kabisi c'est comme ça. Naïb ça va pareil parce que normalement les logo ngana sana katanda côté. Nazan de côté, mon tata moi cité petite tierté. Au monde que c'est ça qui bolingo. Attends va vendre bon normal, ça va pas causer des problèmes. Mais le quoi que ça sexe
Et nous allons causer bon problème parce que moi ça n'a pas ça nini à découvrir Joe Naye, Joe Paye Baye. Ce qui est bolingo, n'enga tambala kangi mutema une semaine bongo, ba ola la ba vana bango et causer problème té. Attends que je finisse. Pardon. Et quoi arriver que na moment où avant dit moi ça tombe kabina mobile que si c'est comme ça. Neb ça va pareil et puis va parler parce que na zongo na moi on va venir nanda côté. Mobile FC non pardonner nga expliquer avec expliquer abino penis nanga iza mukie trop eko satisfaire yote. Mukie na ndenge nini? Alonga bilamba la tsabe moi ça tale abi mais pourquoi ko beb sambongo no ko bala ngai? Si c'est vrai que ça qui bolingo, banga va continuer ba vanda, loko ezaka sexte. Donc tant mutamona la que sexe eza mukie ko satisfaire yote. Dans ce qui bolingo na première position, t'es sexe n'taki na première position. Yanga mona ke faut libale kufa FC ke kendo senga mbongo na yo, azonga panda bango libale kufa. So yo lo bolingo na première position na ndeni. Ngana na contredire yo bolingo za première position. Bolingo za première position dans sens ligne parce que tant ou avant beaucoup na sexe il y a premièrement d'abord de l'amour. Avant le sexe, non, il y a de l'amour, mais il y a de sexe. Il y a de l'amour, on ne peut pas refuser. Bon, débuter dans l'amour. Mais après l'amour, on se rendre compte que n'engue n'a pas évolué dans l'amour, n'a pas évolué libosé, il faut découvrir yango. Pour ça, la continuité l'amour est à la bien. Ce que ça coûte le rango est à la faille. Continuité est à la tête. Ce que vous avez bolinga la première position dans l'année. Amour est en première position, amour du prochain. Donc, on a ces plans là, que Freddy Azan de Konanga son avant. Akim Bozab, Papa Henri n'a place tel. Ok, d'accord, on est au couteau de Fandi. Ah, Papa Henri, n'a pas l'un peut-être dans l'ambité, yoko n'a pas l'aminé. Ah, n'a pas le romoro, Akim Bayali, Tonga, Akim n'a pas l'anzala. Ah, Yarato na place où on lia. Amour du prochain dès on dit matin en première position. Mais sur le plan il y a amour. D'abord sexe, après bolingo. Parce que après mutuka neto lingana boué. À se rendre compte que na découvrir ka umbaza na ndenge ni poto ça continue bien. So na moni faille et baobé banaka. Déjà bolingo, c'est sexe pour nanga. Ba bolingo ne za bongo est à la première position na sens ni. Moi c'est autant mon anzela. Mubali na banana kulingino zata bolingo ne mteyaka te di pochete za bolingo parce que basi baleke bele pour belinga wana parce que mutema no beti mutema na beti peut-être mon aki de no fandi aussi mango faut ko sola pe mo so andima pa mona pe mo lomo tiki mo sele tindi ya piti biso basi tu bimbe bobenga biso to apene lomo pe to presse pas mubali mtabana mwasi bolingo ya après o ko vana mwasi un mois yeba ke mwasi bolingo ya kanya après mais so mwasi fourni to pas peso c'est parce qu'alingio mwasi oh bon, à part ma pute, fille normale, moi c'est une fille normale, moi si, ça la F-E-D-M-E, une femme, avant appeler ça nous autres, même à ta sexe, même à ta couille, c'est un simba, c'est une vraie femme, à part ma pute, mais avant simba on a su quoi, et ça non bon non. L'amour vient avant tout, avant le sexe, l'amour vient avant tout, parce que c'est bon linguisate, on peut ça tout sexité, fille normale, ton bal normal, attends mon bal. Alors on a cette fille nous avons sur moi c'est comme on a tolo no pas maté et ça non on est logique c'est bon nous ezati on mon ngote siko ngasko ngana lo baboya umba babolingo ya lelo ezwaka sous tente non parce que monsieur balobara et bandaka na caresse après caresse to keimba moko na rapport sexuel mais siko yo eza batu mususu oyo ezara atala non caresse azuka moi sikamba moko petit longo d'argent no simba to nengeni na bati ba comprendre question bien té na bibo ya ndenge batu balobaka bato babanda mabolingo avant que il faut que chose dans moi sinayo il faut d'abord caresse ou pessi moi ces sentiments naie à se retrouver après bokéi na niveau là mais monsieur oya lelo monsieur sou ezaki ba que sou na caresse té bazo keneka mbala moko on wana ko wana so boni bongo yana ngolingo té yana ko ba fimo bazu fimo ba betalement là après ça demande 200 francs combien à kata pour bolingo nyo so tout ce que ça Frédéric Banana base bolingo za pesa dialogue so bo sona moi cité na baba bagu basara basine pour ce président so bolingo moi cité au le moi cinéma avec conversation so bo c'est bo sololi ndepese bo c'est convexer n'est ce qu'il y a que non moi accepter ah au bo même na téléphone même à ta monalité bo ça 3 jours 4 jours bo monalité attends un mois mais bo so il verra sur na téléphone dit ça que non moi so alinga to mbalo alinga ngas qu'on a bi papa à caresse il y en a zoyati c'est ce que comme ce qu'on bolingo Freddy sans caresse bo ça bolingo ndé bo ça rapport sexuel ndé on est les base yo be ba caresse ko kitoko eh yo Akimbe caresse eza base Akimbe
car c'est la base ndenge omba otoloba et aloka ngalobaka entre deux personnes pour bazwa temps ba évoluer temps moulaï c'est d'abord la conversation. Ils ont la base entre les batuming ba eba ngote parce que avant de faire toute chose il faut d'abord se converser pour que tu évolues dans la vie. Avant de faire toute chose il faut d'abord se converser. Deuxièmement ils ont ndenge moko na caresse. Neti nga na lobango na rokushe na masandu mate pona okokate parce que nga na trop fan na libele na trop fan na munoko. On comprend. Dans ça tout ça liangote tout ça le rapport ndeni. Il faut d'abord exciter nga hôtel misanga bablo eza kitoko côté oyeka boy mutaza nzetete. Tona ba partout eza ki esenga ki faut ko la musala musaba pa yuana pour permettre que réaction kitoko eza na nzoto. Naza camarade moko to kola na ye bokola babolingo bomwana mon qui brosa qui aux enfants y a enfants beaucoup chez na bas na binesika moko soto fandi boye bas na soba ba camarade et tant to za okola ngana epe to za ba camarade brosa buvandi ba mo bon to bomi munda mta qui fait via mutute mais bo ra ko mamoro coucou mamoro nye basi sina bango donc yé makamba caresse a éviter donc ya ramba mo longo bilamba a koti papa pourquoi bata bongo bana ba bengango éjaculation précoce. Dans un monde qui soit à caresser, à éjaculer avant qu'il a pénétré. Au moni, il y a ma B. Or qu'il y a un rapport, il faut d'abord simbayo, melo moi, bisobe libelle à musique, mère a t-elle libelle à mon net mon côté beaucoup dans les colottes. Il y a un mystique fort. Il faut battre moi le lait mon libelle, faut moi mbanga banini, faut yo pe moi aussi mi mère et moi se permettre que moi n'aura que non éclairer à kenenan. Éclaireur à Kéina, Moussa Pité. Éclaireur. Et quelle est l'idée sous? Moins de 18 ans, la vérité au bima et à son mot. Vous avez quelle est l'idée sous? L'idée sous, est-ce qu'on a évité dans le moment de l'ingala pour pas comprendre? Mais quelle est l'idée sous? Est-ce que l'idée sous on a fait mission? On a eu bien. Tout solo là, est-ce qu'on peut occuper que non, ma solo est penza. Est-ce qu'on y est au changer ma chaîne na musa ah wa c'est OK attend ah OK kebo wa OK na nini donc au changer ma chaîne aussi au changer ma chaîne wa pour ça tibina que na komi mais on a éjaculer avant même la pénétrer. OK on comprend que et pas tout mon konzazala azara na éclairer na yi éclairer est-ce quoi yi a fungoli andela sa planifier d'agir que prêtre sera ya revanda rozalawa alors ça ma solo tout awa après tant ko yo ba bloko no ye bien ote sanga ba mère ba olingo ndeni hein yo mo ba te bele ba comprendre on nga na zora chance te ne na vana masa ma nanga bino ba mère ba omela na bino ndeni ozi mère ba umbe beti pe moi une année moi 2 ans moi 3 ans moi 5 ans bo sanga ndeni donc ya yebi ba mambo wana te ba olingo ndeni mibali likamba kavoyo suka ba masi bezo bima bino mibali ko ba cave yo pe le ba kota ka cave wana ba ka bien te Freddy ah OK ka finyo ka va kota te hein na ebite biso papa ya kota dinga wala skoyo to ba to soki kana makambo ko sukola kasi ko sukola basi ba ina ko sukola ti Freddy so sukoli betata yo mugu lia ko tata manga we pola so avant ko to ko na munoko pam o sati bien que bien te siko ba o ebimisa sikoyo tu en as 3 jours beaucoup ba règle oui bien o biso basi pato bisa 3 jours to bisa makila so makila nti ebimana après ebimana o melaka nini yo moi so ebimaka nyo sauter pour musu etikalaka o melaka nini après ba règle na o faut mela ba antibiotique de façon que ebimisa susu ba o etikala pour attaque 5 jours pour voir OK suba o tie les protège slip au sati pour moi vraiment ba jaune mo boye mo ba rouge mo boye donc et si là qui n'ont bien été ce qu'il faut sokola ndako papa il faut sokola mabe pas to kazo kota na ndako amu ka ndako pepele ba telo kiti kote kuna ba telo diable ko eza propre mais ce que mo ba la koti a tika lulema pamba déjà zei mo boye Freddy ata yo mo ber wana ba obungisa makanisi o continuer mobali pa bi propriétaire moi c'est okokati tant que aussi baka musapi no kutapa mada yango ya lobi test de to ekota dans l'idée so ali éclairer ta dans kota l'idée so yeba de to bimisa boy yo bana no mba zo nyukuta kula ba to oyo simbanga allo quoi exemple tant aussi mba boy au sentir retomber mon bureau zala soki
Solo là. Même si on a otini éclairé, là otini éclairé, au guide déjà qu'on est comme le rôle là, mon pote. C'est comme si on pote c'est normal moi c'est éjaculé. Problème tu vois là pour exemple on a que mère a coquité à Sandine déjà avant. Et on peut problème tu. Et de prendre cannabis noir. C'est pour ça que l'on Kambuya propriété. On a un problème tu. Mais propriété n'est suko solo dora. Pour ce solo les Freddy attendez ni. Wana solo qui mpuka boye bien ngo baro balambela kwanga et puis mzaka solo moko na manzoto faut pas tout ça la hypocrisie. Il y a d'autres personnes avant dit akolo ba makambo te. Il faut to beta na ba solo tant to vandi to développer ne peut ça ramonter expérience na vie. Et puis to lobi bien qu'il y a un obstacle ndé mutako maramir. Il y a d'autres personnes mon afandi boye yé mona alinga ta mona ngaba bloko na kokate au ça la hypocrisie. Yondo bando nyo kwama. Mais à chaque fois, tant aux autres capables à boire mon laqué, aux autres font de plus en plus. Et puis, il faut aux en expérience et à parcours. Parce que avant qu'au bas là, tout ça d'abord parcours au tambousamien, au yebi, tant qu'on a vraiment que ah n'est na vendre à peine que t'es à nasuki, pas mère à peine que j'ai na kangami na quoi sur bouger te. Et elle rende bon. Yo bouger ton parcours te, allez maman sali choa te. Ah papa ta ko bosango. Faut dire ça même à soto beta o. Ba on ba sala ngo pour battre ba produit na bango. Aïe le conseil de copie de conseil de TV à la souka après il me TV pour so ba produit na nga boye mais biso to lo bango na nga normal na nga vitesse à TGV dans le monde évoluer pe na ce na kota mibali pe ba rapena ba solo libé bo zakana solo makasi kutu ko kabiso ba basi ko ko to ya taba mbali kasi et où ta ra pas la bino c'est pas la bisote mubali ba poil au kata raté kasi il pas la binote boza da débat freiner micro bongo te loba bien débat freiner micro loba bien Freddy débat freiner micro ama to beta ba so musique te Freddy débat freiner micro eza nini mapumbu nani débat frère zo bana linga to benga ngo mapumbu et kaspeniste c'est ba déjà nzoto bo ki mobalicité le vieux to ana débat pumbu na levier bon mapumbu na levier bon mapumbu wana mibale bozaka nango wana na se nango eza na bambika moko ezala kati wala soko nikala bien te Freddy matu po nga pena so pesa osala pour poste sono mbai nanga je te salue à passant na bika osikali une émission mais na sali nanga kapo bof nga pe na pression mbote na oluka ne kombo na bof na obosa na bakombo na kaza ba jesu bataka koma mbe na TVT pardon nga bumba mbai na ngai na bika ba gros business oza osika mais na lobi na kapo eze musala ngo bika na ya lisango tozo éduquer masse plutôt obani mapumbu wana na sa mapumbu wana faut qu'on y kaka bien pour nga peut-être sa mapumbu na koma nga koma tina sa mapumbu wana et ça très important et ça la singa moko za wana entre mapumbu c'est na expliquer et ça la singa moko za entre mapumbu wana na anus na anus na biya mibali singa wana na ebisio yo Nazuba Sima, si on n'est papa. Omar, en tout cas, na félicité oui, parce que là, nazo yokabino, bobé bisangai, kamwana bukebe. Akimbe, na félicité Omar Ebi. Akimbe, et comment on irait Moutoumoro aux vivre dans l'espace. Mais à comme côté wana, ache lo lema okende boye neti mutazo linga acha pavement, neti mutacha peinture nanda kundeti loko nini papa makole komika likolo neti nsoti boye tala nafana ndo na ma journaliste pasa na poto la pe mote mais mwana taka komone ate asinga nanga papa Henri nazo mama na mobo ya mukesko ayebi makambo ya kosise mapumbu ndenge mbalobi mais makole komanga likolo boye esko na mona ba petna banda c'est son gangi na baloba ah mona mukiosa la vie nini Petro na yebi mais ndeti na kota bokonza likolo ndeti na kufa ndeti nini na okokate ah Kimbe pardon après sanga o caresse papa caresse c'est très important c'est que na pesi bande na biso basi zaka makasi na caresse omoni ozo makasi na mbetu te poko balusa mama mbeto comme on peut mambakala o babalusa pa ba danser bena ba kamana ba danser babidi o mbato balusa soni to bina raté babalusa wane ba bina raté donc là on a rolo bakeno ba ndi on a so basi oza makasi na caresse pe ba ndeko mubali faut za makasi na ko nika surtout ba na sa mapumbu wana boniki bien surtout parce que singa wana o papa agi na expliquer wana ko niki singa wana bien
olekisi savon kaka savon lekisa ko mai ebele po savon pe au fur et à mesure savon to ekangami wana pe to ekangami na makolo ekangami au fur et à mesure ozotambola mousse kaka ozwi mousse maboko otie mousse olekisi wana ozwi ka mai ebele panzi mpe makolo makasi ozwi mai ebele ozotia mai ebele po sola savon mpe soko etikali po place eza place moko ekangama makasi donc je ne bon besoin okangama bo voilà donc nde balobaka de bonnes choses je dire jamais nayebi ke bogangi bobio kimokati misobo ani ezaleka moitan o déjà bozwi première version première émission eza badébat oyo tokosala yango loko ezalaki premier débat oyo faki toyebaka bavérité tolobaka mpe bavérité po bavérité oyo ekomi obima lelo ezobimaka ya kofinga mais ya éducation ou bien ya conseil ezozala te yango moni ke biso na cleboa.com avec de la nation bapichu papi gen baomba bafredi banini elongo na papa Henri oyo aza collaborateur na biso totravaillera na ye mpe na cleboa à travers théâtre na ye yango tolobaki tofanda tokenda bablo wana mais oma potongo na ndenge tosilisa po tosilisa na papa Henri po yaza comédien muta maboke po tosilisa na yo mwa conseil et puis nayebike mame mili nzemba bamakele mamikemike likele mamoko déjà se fungwami bela dinganga mima wetu basi bafungoli ya bango basi bafungoli te baokanga po maye mili nzemba za likolo ava bona mame mili nzemba na pesi conseil na bando na so basi nyonso vraiment oyo elezeye tolika vérité parce que ko bomba mabe ko aider pe bato au moins ndambo oyo yebi o aider pe baninga po bon bakisala musala o po bateka ba produit na bango biso ça n'a rien à voir avec produit ça juste conseil surtout na poto kuna mabale ebele kuma kaka non bolingo ezali mais côté sexe c'est kufa nango donc mobala ko de kono ko moi si mona kinawa alu kama mwasi mona kina tina gemwa bluetooth na ya sex fongona makolo tina libele tina sex batini vagin kuna yeba kama mbala alali no mbala zo ko éjaculer na eli boso ya sexe ya fille mona kishasa de vraiment sexe na poto vraiment mingi plupart excusez na 100% te mais mingi pesa ko beba nde mo pe na kishasa AP mingi pe mingi pesa ko beba na deuxième épisode ko côté là mon papa Henri donc na kili pe eza même mabala pi mingi na kili pe essayer kufa nango de komaka ke mabala mo kaka ya bana usata bolingo mo bobo komaka nostalgie tant tozalaka au raisonner comme mbana ndo simboka là au comment ke konga to éduquer masse à travers les ayés vraiment au limbisa on va poto le bami mamba JB ouera Kofi mimi social mimi politique mon peto kota na combat cage mais le lot ngami mimi to édifier parce que tout le monde a mokili na biso ndenge ke vitesse à TGV 2017 on pe bandeko na so ba bongisa kota mbetu ko ezala pe bien parce que tozalaka pona ko éduquer masse vraiment moi conseil des akaka Robenga surtout solo là moi conseil les ala kaka pour papa zana ye c'est la numéro là c'est la 080 00243 082 95 48 092 na répété 00243 082 95 48 092 on a uzonga mo personnellement numéro privé nanga merci na mon chéri mon amour que je t'aime beaucoup de gros bisous à toi pratique yo mutu mo ta uzonga yo kando biko uzonga pratique ezaka yo merci beaucoup na mama mini Mbana Londres mamadi kemba ya mikie bakanga pona sio kida bakangi bakemba la bango boka mais bela dinganga na mima wetu akokoka bakambwana te mima wetu afungoli akokango te pe mamini nzemba numéro 1 na mbona ba makelimba tout il y a monde entier surtout na Londres mikie basi bakangi même nzemba na Londres il y a Sylvain Mungenga mobala molaya ya pembe ya mbongo impressant Claude Ndomba si Freddy photo les vipères bilonio surtout bosé belé merci beaucoup pourquoi pas à Blandine Mwamba maman na Chloé Gaëta Mungenga mon ami personnel et privé et à mon Bakari Waramuluba depuis l'Angola des gros bisous à toi moi Kovo VVK à l'international yo la Merlin ba obolali na rose Kovo kaka balobi Kovo kaka ya Freddy Akimbe moni yeba notion Freddy sa kenda na kala nga bala déjà Merlin ba wa gangi Papa Henri bazotala yo moi conseil si vous voulez repérer conseil na yo na l'air peu otanga opesa momi na yo madame na yo chérie na yo bisous est-ce que papa Henri peut faire ça OK en tout cas na CPL vraiment Freddy Akimbe bablo Aboende po aujourd'hui quelque part ça fait vraiment mal que vendre na internet kota la batou à chaque fois kaka ba insulte à chaque fois kaka
nzoto na bango na ndenge mwa mabe bamabele na bango na ndenge moko boye ya mabe toza vraiment na bénéfice nango te babiloko ya boye ifo tovandaka tolakisanaka réalité ya vie to ya nzoto peut-être ovandi opesi moni totopesa conseil awa ke kobongisa ndeko mobali ovandi mwa mapumbu na yo kosoigna yango très bien kobongisa mpo bamare mpe oluka ya mo bakota kota mwa se kuna ya mo mare akosala mwa vocabulaire akuta mpe ke plantation mpe ezaki ya bienvenu kamba na sens moko ya ndenge wana. Donc, ça bien. Les rapports avant le mariage, oui, c'est bien bon, mais après, résultat n'est pas là. Parce que tant que ça il faut beaucoup d'en approfondir, beaucoup arranger, péquer, et l'autre, oh, ils ont bien, ou ils ont mabé. Pour moi, tant qu'on doit respecter, comme on a boué, m'fouilou ou n'enfouilou. Mais quand il y a avant, ils ont bien pour expérience. Donc il faut que ça, le rapport, expérience, puis ils rappellent dans la vie. En tout cas, dans ces pays, vraiment, tous on a pour na bango. Bandoko pe bazali banda, nous sommes pas dans moi sujet, à aider biso beto développer en pays. Parce que tu courras, tu as un peu limité pour toi qu'à battre. Na rota la tope ça n'a pas moi idée pour que tu penses son teke bien pour que tu as dispo pour na bino. Mais ba moté na personne numéro is appelé c'est 43 9 92 10 53 30. Plus de 43 9 92 10 53 30. So babengi papa on réazana na mobile à Lolendo au bamba lingara loketo électrique. Mais loketo électrique mukolo nango. Mama mukolo ngazali. Mukolo ngo mère na bisoti. Mère na biso mutabuta ngai. Mukolo nga mère na bisoti. Te mukolo luketu wana ki baluka ka balu. Nzambe mtapianga luketu na ngai ona balula ngo. E mana total luketu. Wana sko to te mino total na luketu ona. Na mbote ka. Na pesi mwa mbote na yoka mabeta ngo. Yo ayo tutu lobi ke yaza privé. Yangande la beta ngo. Na deje sololo na France na pesi ba mbote belé. Kovokaka. Hein? Ah, Kovokaka. Mère, yo, oumela. Zana, wana do, oumela, vangwende na o. Bela dinganga, en tout cas, mima wetu. Na pesi bino bambote belé, na pesi mbote na Bijou Mons. La patronne, moi, si y a papa Georges Nalman, bambote belé, na pesi mbote na sœur Pierrette Loussois. Sœur Pierrette Loussois na Liège, ou est tout mampa na Strasbourg. Na pesi bamutata ndela. Ya makima yo ya pire via petit na bisenga ko oza nzela okete la petit lelo mo brevier talanga kuna leda livance na ozelango en luzolo papa na Josiana na bébé Anaël Priel mobala bata mama paradis comédien avant ça masolo José de Londres Sida Bilele ya Charlie Malula ba mote belé et puis ba tuto balinga mobala Lolendo en tout cas via la pesa jawana na YouTube na Kleboa bo savront comme il faut mais ba masolo ya danger ali kalaté batu ba okufa parce que ngana vandi mikolo na olala te Freddy tant batu balali ngana o commander scénario butu ba film ya danger batu ba luki ka ke ba contacter biso na plus 243 9 92 10 53 30 borole mama solo ba c'est tout papa on riaza pona bino ngaza wana sikoyo lingiso ni na kimi sikoyo ndeza boye Fernando Mbaya oya salon LTC ba Jenny ba Brida ba Damien ba onyo surtout bazawana o ba fandi ba ota ba Philly Japan de ya mama Kati ba papi Kaba Kirikou le boss ba Merle ba Willy Moucheni code mondial ba onyo surtout ba zasko na bezo sko ba luketu wana déjà eza sujet na ngai funa na ofandi la ngojo mususu beta na gelor sukama cameraman wa sala ki waza hero dans l'ombre na yende mutaza derrière la caméra donc gelor sukama aza derrière la caméra oyo azui ba image ki toko boye omoni luketo to développer ngoto te po biki to développer ngoto pesa banga ya muki po ba comprendre que mobali ya Lolendo ne voilà papa Henri papa na Marie-Ange Diakese mona batama Julie Diakese mobali ya batu ya point d'interrogation ngala yebiye na bandi bino nyonso lo sepedi poa bumuni ya bino bulingaka papa Henri mobali ya Lolendo yeyo tulubaka mingi te biso tozali wana pona bino musala tongo midi pokwa tukeboy tozongi boy tokangi boy tovwandisili bino nyonso na se Kleboa tonton de la nation tonton Mbanda
Voilà la Kalisi. Moutou a bien un bon champagne overdose. Nasuda Fosepeli et puis Trezeguet Mouchi Socrate. Osawana. Papa Rito si ça passe que tu comme Nasuka. Clarisse Bibinda, la femme à barbe. Clarisse Bibina. Nora Bolé. Na pesio bambo te belé vraiment. Et puis, tout le monde a mobile à l'Olendo. Ok, merci vraiment. La CPL tout côté. Bye.